papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa kilima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Bana Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kati Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kati Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien. Tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service oumela benga na numéro oyo kozala jamais desi balobi biso kakaboye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Messana Kolanda, Irène, Masiendo qui TV, oh maman bino et la cabine, kakaba, histoire vraie, pour essa la bino, ba vraiment, kasi, Nabanda, kuna bino, partout, bozali, nengen, loba, kanzamba, lola, apambola bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka, masolo ya Irène, Masiendo qui essa la vraiment bien makasi, yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout, ba oh nan ba sabona na sitiote, s'abonner, au site ya maman abino ba o déjà bo s'abonner, bo partageaka et ça la vraiment bien makasi. To pesi merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne na moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so mebla vende ndaku na Verchache la patronne Betty aleki mibali na bandaku epesa zuwa te. To pesi merci na porte-parole na biso ya Mayele Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya bundese to sepelaka kobenga etazi vita imana ndenge ya Simon do ya papa Kokodia Nzombo depuis Irlande abengaka ye Kokodia Nzombo ya Simon Nzamba lola apambola yo pourquoi pas maman Bibiche moi Nzambi et ou non en direct des 00 MBBC de moi-même Bibiche et ou non boni basangwa Naomi Abele e yale ya papa de Gaulle Muwenge na kati ya Luton bamouré zitokendaka bongo topesa ba bisou na mwasi ya pembe meta la brésilienne na kati ya Birmingham bonisa mwa vie nanga Jonsi Bolanga balobi la telindezo boma bango ba banaji ba bebe vie Jonsi umela mokonzi ayoji balobi tozo kende bongo merci na vie nanga solo la bien na kati ya Irlande PDG Guy Boza Mtunga prêtre bamouré na bamouré nyonso olingo tinda mbongo na ngola ko hésiter te partout zali benga PDG Guy Boza Mtunga prêtre na plus 35 38 73 58 16 10 okozoe moko Guy Boza Mtunga agence Gaillard yope mutoza na kati ya Irlande olingo tinda bakoli ba carton na Angola benga PDG Guy Boza Mtunga parce kazo kanga déjà ba conteneur ezo kende balobi logique ce conteneur ekomi ya landarango mikolo to ya mabepo to kotiti na Portugal bamouré na bamourez bandeko ya Portugal PDG Guy Boza Mtunga agence déjà eza na kati ya Portugal bandeko ya Portugal na bakwen nyonso bobenga biso rapide na numéro na pesi bino PDG Guy Boza azawa na pona bino tina kati ya Bundes balobi azo collaborer na petite sœur na Emily Tunga
Tantine Emily na kati ya Frankfurt balobi oza kaka yo moko shop na biso ya baafricain tekelaka biso biloko ya kitoko kaka na shop wana bandeko na ngai yo benga so ngo tinda carton na ngola solution ezali balobi tozokende bongo adresse ya Tantine Emily na numéro ya telefone eze pa na nga Iran na Masiendo kibenga biso bandeko ya Bundes bokozala jamais desi tobosani te kopesa merci balobi botende makambo tokena onka boyi Grace Light Cosmétique Mama Cornelia Lutadi la mwana telesi mwasi ya tata boni basangwa nzoto kitoko tentire bamure na bamurezi bobenga biso rapide yo mutu oza na batashe ya kala te tokolata maputa eske mukongo ça va eske tentire na yo ça va balobi Grace Light Cosmétique unique na genre na ye na repetaka eloko oyo bazotekela bino mafuta baosa babiste me bapakolaka yango te ya Mama Cornelia biso topakolaka benga Mama Cornelia osomba gamme na aza na bagame tout te métis, caramel, ya basi ya mwindu balobi nyonso kuna ezali bobosana te rebote boutique kolata kitoko aza na baperike ya kafu journée de la femme benga kuna osomba baperike ya kitoko ya kafu oya bobila dawa o davina ya suki ya maboko afro balobi eza epai ya Mama Cornelia Lutadi la mwana telesi mwasi ya tata logo na ye yango totie zwa numéro ya telefone oyo totie kere logo na yango wana benga ekosala vraiment bien makasi merci pour la patience na fidélité Mama Iran ayaka boyema kolobaloba mingi wana eza cop nanga tokendaka bongo bamure na bamurezi nyonso so na meme ebini eza lisolo moko eza molai te eza lisolo euti na mboka ya Beatrice Lokilo chéri B motema Messie fils Lokilo yaya moko bien makasi Beatrice Lokilo umela na babote wana yo fozalaka kaka bamure na bamurezi lisolo nazobeta ebini eza lisolo ya biso basi ya poto bate compréhension na ebisaka bino basi ya poto soki mobala alobi ne je t'aime biso oyokaka nzete toza bato ya mocompréhension so ozwi libabe ya mwasi atangi so mokie oluki bamerde na vie ndeko ya mobala aza na choc Mama Irene naza na problème naza marie naza na bana misato Mama Irene toza pesa basi ya poto conseil na bala mwasi na nga tovandaka nabetelaka lisolo nga moko ke na Kongo naza obima na fille mo boye fille yango lelo aza pe na Londres awa abala aza na mobali ne bavandaka Mama Irene banda nayebisaka mwasi na nga ke nabimaka naye na Congo avant toyebana na ye avant pe ye fille wana pe yebana na mobali na ye mwasi na nga alatango kaka lisolo betaki na Suisse mwasi abundisaki moto abelaka mokongo Mama Irene yango elinga na kati ya Londres mwana mwasi wana alata zuwa na mwasi ya batalibala oyo azalaka ex nanga Mama Irene ye soki ake na basalon na bashop ya baafricain na bareunion na bango bamama basala ya bakartier lisolo akendaka kesera bato wana mwasi ya libala abimaka nanga orke nabimaka na ye te aza mwasi na ngai ya ndako ngamu nabetela lisolo Mama Irene akoma komene ser wana video ser wana mpe nzambe apambola bango base retrouva bazalaka na vie na bango ya malamu na mobali na ye eza makambo ya lekala le passé Mama Irene du coup tovanda ekabe Mama Irene bakende kokutana soki na feti Mama Irene mwasi nanga banda kobwakela mwasi bato bajeton kaka ndongo betaki na Suisse Mama Irene babundi bitumba na mwasi batalibala sango epanzani ke bazowelela nga Mama Irene tala basi apoto babebisa bareputation ya bato azali mwasi batalibala mwasi nanga soki complète loko asera ngo aza mwasi kitoko aza très joli akola pe bien na mwana pe ya bacondition ya vie moko ya kitoko Mama Irene mwasi nanga latango tena bana bima tonton ekchasa ya komisaki na bimaka ne na poto Mama Irene sango le komiti pa ya mobali ya bato ya mwasi wana fa marié abundisi mwasi ya bato Mama Irene na feti bato nyonso beta solo ki babundelinga Mama Irene azala mwasi nanga te na poto ata mokolo moko na yebaka etanga azalaki mwana moke ba 17 18 ans 19 ans tokolaka na ye na ndoki pa oncle na nga na quartier na baona bande kofanda nde na krakaka fi yango tosalaka love na biso bomwana nga moko muna betela mwasi nanga Mama Irene na mema ngambo Mama Irene bake kobunda bitumba ya soni Mama Irene bakatani bilamba na feti ya ngana Mama Irene esali bêtise moko pas possible Mama Irene mobala mwasi wana bengisinga asololi nanga Mama Irene na yebisi ye eza makambo kala mobali wana pa tomboki pourquoi mwasi ne ayebisa ete kabimaka nanga mwasi alobi eza le passé
yo na ye boza bacamarade te boyebani pe te bokutanaka bonjour bonjour namonaki importance nango te mpo eza masolo ya bomwa to nazalaki mwana moke mama Irene sango epanzani ke mwasi na nga ndako babundi na mwasi bato ndienga na bimaka na femme marie mwasi ya bato ork nasalaka yango te mama Irene nayebisi mwasi pourkui kobebisa réputation na nga boye yo mwasi onga na bali na mbongo na bete o lisolo ke na bimaka na fille moko mama Irene akoma bilobaloba baretour esongaka soki keske bato bazalaka ebele fo asala to afondeka liso abimisaka ke babima na mobali na nga mpo se yango telema aza sere moko alingaka lix aza mwa niveau par rapport a mwasi tango ozomona ke ye mwasi mwa bagage intellectuel mwa bimwa mwa genre mwa mbongo aza sere mo nzambe apambola kuta mpe na libala bien amema mpe game ne likolo mwasi nango aswengaka basala rando na ye mais baza même pas rang social moko mais mwasi nanga aza na compréhension bake kobunda mais nza mwasi asoni na baye mwa mwasi oyo bitumba sanga epanzani réputation nanga ebebi ke na bimaka na mwasi bata libala yango naleki apona kobeta esolo kotanga nokombo te me pesa basi conseil basi ya poto pourquoi mitema na biso ya mitema moto pourquoi toza na compréhension bakoloba no je t'aime yokaka nzete basi ya poto tolingi koloba mingi ezalaka nini yoku tozwi grâce mobali abetela ngo masolo ateke na bima na motu kingandi eza baye mosusu babetelaka basi ata le passé na bango te mais so po yeba vi nayebi te fo luka kisi bonganga po yeba ovandaka na mobali me oyebi vi na ye te mais yo quand même mobali azo kobetela masolo na bimaka na fille mombo quand même couple seke bosololaka yo ozokomisa ngo rando oyina mwana mwasi ya bato abalani ti okomi na niveau ke koprovoke ti bobunda mama ekani beta lisolo naza na kati ya Londres bato bayoki lisolo wana nyonso oyo bakocomprendre ka liso mpo abina cité non te papa aza ne innocent bimaka na mwasi bata libala te mpo kosala yango te mwana mwasi wana mpo aza mwasi bata libala bimani mpe na papa te bazalaka bamakango ntango bazalaka bana mike moins de 20 ans na Congo baya poto moto asalaka vina eza nde mamo eluka makambo bilobaloba bwabwa basi ya poto tolinga koloba mingi c'est pas bien monoko elobaka mingi ebetaka libaku ere moko lobi ere moko oza oyo moko lobi ere moko lobi nde tingana lobaka mingi na bemission soki nakute bato vise mairane ozoloba no pe te me nalobaka mingi mpo awa eza cope na nga ifo naloba mpo cope ekendaka bongo sa maloba awa ekosimba te yango bamama naye kopesa bino conseil oui boza na droit ya kosala zuwa mpo na kobe yango zuwa mais zuwa nyonso esenga fo contrôle ezala mobali abikile osola bima na mwasi bana na Kinshasa yo latango complexe nde momona kasi yango aza danger aza kano yo komaka abima na mbai na nga ndenge aza na bima na mbai na nga azoningisa libala na nga mwasi wana atikala kobima na mobali na yo te mpo na information eza faux et archi faux mobali na be atikala mpe kobima na mwana mwasi wana te tika koluka baproblème tika oza problématique papa mereni mwasi nanga na libotane aza na rando na bafamille na ye do ye azalaka na baproblème mute compréhension mereni pesa basi conseil soki eloko wana mpo mobali ocomprendre te tuna evibi te eza lokola sorry abandela mpo ocomprendre mamerene mwasi aza lokola mayele okoka te mwasi muta badega mwasi muta buzoba mamerene na décembre azikisaki nano ndaku aza na bafoti ebele mamerene na yebisi nzambe mpona opesa nga mwasi ya boye sina botini bana mamerene na lembi vi réputation nanga ebebi na basalon de coiffure masolo ezobetama ke na bimaka na mwasi ya vi ya bato mamerene na bimaka na mwa mwasi wana te azalaka ex nanga ntango tozalaki bana mike nazali kobima ne lelo akoma ex nanga pesa basi conseil bilobaloba ezoleka biso mingi basi toloba mingi yango tozosouffrir na vie bakamarade bokobebana camarade akomi kofinga famille na yo akomi kofinga yo moko parceke yo moko fungola baporte na bilobaloba okenda kobeta masolo nyonso otika ata moko te ekendaka bongo te nakilelo fo kozala mayele so mbala yebi soki na bimaka na mwasi otanto bande kokola aza mbanda na yo te soki miso nezokoka kosiporte te koleka na nzela na te me aza mbanda no te mpo ye mpe aza mari asalaka vie na ye ceke oseme trouble na tous les deux couples kuna mwana mwasi bato bazondima ye te bazomona comme si aza likango na nga denga moko na bima na ye te mama Irene mwasi asisinga mposa mokili aza mwasi mabe asambwisinga na mboka oyo yango pesa basi conseil mato elekaka motu te ifo toyokaka moso bazotika biso eza mpe bafoti na biso toza très compliqué
okovanisa mwasi po toyebi problème dozana papa ozana problème te olingaka nini akopesa mpe eloko mwa malonga te yango wana nzambe soki asungi tokota balife tokosola na vie ya couple mpo ezala malamu fo tosala ndeti ndenge nini transparence mpo ekota na vie ya couple fo ezala ndeti ndenge nini na koya yesu masiya soki azongi te semaine prochaine tokobeta masolo ebele ndenge kaka nalobaka nayebi ke jésus kabeya na la blonde kabeya bazozela masolo akafukala te tokobeta yango nzambe oyo lapambola bamouri na bamwezi ezalaki juste conseil mpona bamama tozolukela mibali baproblème mama yekani baye koconvoke mwasi fakende tribunal asamba mayani mpona nini biloko aboyi kobanda kozwa baconvocation ya likambo nini bamouri na bamwezi tobanga nzambe Jésus Christ revient beto mama boyoka conseil bo partageaka masolo mama Irene Betel Pro Mars to beta masolo so to beta bejite ba papa azobenga ba mama azobenga yango na profiter na senga merci na ba mourezi nyonso to salaki mission bi po na biso mwasi Nicole na Maroc en tout cas ndenge bozo tinda ba mbongo ba mona Maroc bo pesa ba ko de pa mama Irene nzamba lola apambola bino tokozonga tokoya kosola tokosenga merci pe tokopesa bino programme pe tokotelisa bino nini nzamba seli na bomo ya mwana biso Nicole nzamba mwana bino nde nalobaka soki mwana moto azongi te tokutani mbala nsima conseil na bamama to doze zuwa ezoleka makasi koswana kobunda oyo eza so baage ya bitumba te eza na baage mo boye okokanga ta likofi obunda te mpo age ekopermettre te bamama poto aza prête abondisa sere ya bato mpona zuwa sere wana aza mobali na yo te mpe akotikala kozalaka mobali na yo te selon ye soki olinga kotia trouble na couple ya bato couple ya bango eza na kimia me ya bino nde na minute oyo ezangi kimia mpo mobali no aza d'accord na yo te sere ya bilobaloba makambo nyonso obi mobali no abengi mama Irene aza d'accord na yo ata mokie te fo osala effort ozongisa mobali no na eta oyo azalaka nzambe alola akopambola yo tokutani mbala nsima soki mwana moto azongi te ezalaki juste conseil na basi ya poto tobatelaka maloba okuuta na chambre ozobeta masolo ya chambre na facilité outa na cuisine mama basi apo bango beta masolo ya ba chambre ba sexe makambo tu na pete na yebite soki eza craquage soki ezaka ba problème ngo tuka nzamba lola azwa soin na biso tokutani mbala nsima soki mwana moto azongi te kolo esumasi asala bino bolamu ezalaki juste kolobela ba mama to yeba kobatela monoko mobali abetela soki na bimaka na film oyo latango koma kobeta bitango eza kitoko te mobali aza dessus par rapport à date oyo ayebisa o makambo na ane wana ti lelo ya kobunda nango aza vraiment dessus makasi mamekasi na vena mwa mwaso nzambe kamta permettre mais pesa basi conseil bamekana kocontrôler langage bamekana kobombaka makambo oyo eza dégâts oyo asali epesi pasi nzambe apambola bino soki mwana moto azongi te to asikobeta masolo bobenga nga na nimero wana bolemba te bopesaka masolo so bitanga kombo na kotanga te tokotanga te biso tokendaka bongo bopesa masolo bosala ba audio tokobeta bitango mpo esala bien makasi tokutani mbala nsima soki mwana moto azongi te bizu bae wow. Motema nanga tondi na mbolingwa mobali alandanga na nkunda na leli mobimba nanga presente babilembwa bolamu Yesu amemi na leli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Kongo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema oh surpris Jésus me surprit, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azaboli moi motema.